Bonjour maman, to sepeli ya trop to monio oui awa kolela doléance na yo oui bisabi yo moko nde loba po bato mokili ba yoka ba ndenge nini makambo ngo ezalaki. Ngai nazali kosala musala epa papa Alexis Tambwe Mwamba oyo azalaki ministre ya justice. Ye atindelaka nga mutu Shabani wana ti lelo bazalaka naye. Siko mutu wana abenginga toke komona ye abengelinga docteur moko komone Guilain, papa Guilain. Docteur wana atali eta santé nanga alobeli papa sava. Siko ye akomiso auti Kinshasa ke Kindu azolingalinganga. Boko bima na ye. Na bandi ko bima na ye. Après nde na ye kozwa zemi ya mwana oyo. Tango na zemi ya mwana ekomi 7 mois. Atindi mbongo na ye Kinshasa. Okoma na Kinshasa na vwandi epaleki na ye ya mwasi mama Emiliana. Na adresse ni? Na azaki na Gombe na immeuble na Ethiopole. Siko kovwanda wana ye azaki na habitude ya kotindaka mutu aye kozwanga toke na ma campagne epa na ye ba 22h baye kozolisanga. Après un mois nde namoni lisusu garçon wana ye o papa azoluka yo. Kokoma kuna na tokotika na lopango na kuti mwasi na ye. Nde mwasi abiyo nde mwasi okutaki Kindu nga na bien. Abengi policier moko koma Sazo. Abengi na Shabani wana niso abengi ba policier bo beta ye ba betinga na bandi ko senye makilati ale abi bo kende ko mwaka ye musika nde baki po ba boka nga poti ya fleuve kuna. Mama moko ya social ya Ngaliema na bukumesa ya mwasi oya azana Kitambo bukumesa moko ya mwasi azana komina Kitambo bamonaki batuni pe ba policier bino boza ba policier ya nani o biso toza ba policier ya Alexis Tambwe Mwamba siko mwasi o abeta mi bondeni o aye ko menacer mama na lopango esuki wana na aye kobota mwana prématuré na nzela. Après na pesi numéro. Donc mwana oyo tokoloba oyo azali mwana ya Tambwe Mwamba. Aza mwana na eti na première ri na hôpital ya première ri so toke kuna baebi bakisi ya mwana makambo to asomba. Siko mwana akomi bazwinga mwana akomi 8 mois nde ba mwasi aye kobeta nga siko pour la deuxième fois abengani nga. Siko ndenge na zambo nazotambola na kokeba o mwasi aza na recherche ya makasi na bandeko na ye bavanda na sayo na bandali kuna bazolukisanga makasi. Mama nalobi boye soki balobi ke bosala ADN na mwana oyo na Tambwe Mwamba ozala d'accord na makambo koloba? Nga nalingi test wana esalema soki esalemi nga nakoseli na ndimi kokota prison. Donc yo siko po bato bamona yo il faut pesa numéro mais okobanda na 00243 après siko continuer numéro na pesa numéro na 00243 04 longola 0 kolongola 0 donc 00243 obandi mbamona 82 777 55 63 bandela sous maman 82 55 82 777 55 63. C'est ça troisième fois pour comprendre bien, pour comprendre les émotions. C'est ça sous. 82 777 55 63. Combo nani? Combo nanga 6 fois Sylvie. Donc vous allez monter au Kindu. Na utinde Kindu na ndenge na zambo famille nanga bandeko nanga baebi position na zate awa na Kinshasa nga na mwana kolia ekomi ifo mutu ya mawape service njoka nde ye kolo makambo azali azana ma campagne na avenue Zibai na oleki Saint-Ligue nde kote azali mais ye kolo makambo mwasi na ye azana recherche yake ba eliminer nga ndenge mwasi alobaki ke mokolo komonana bato baolokota ona terrasse. Ko mama olingi ni chef de l'état sala pona yo justice ya na mboka Félix abaki état de droit mondial so a engagement na ye soki siko Félix amoni nalingi Félix président chef de l'état atalelanga problème
en tout cas na ko perdre vie de maman Denise a aidé na problème oyo po babengi Molière azoloba ngai ntango mwa baza moninga na nga na kokota na likamwana te sikoyo na kosala nini nde nazosenga mama Denise vraiment asunga nga vraiment na problème oyo tala niveau ye papa azali na niveau nga naza mwasi na ye azolobake nga naza lokola fourmi oyebi combien mobali na nga aelimine yo oza lokola fourmi yango wana ebangisi nga makasi nazosenga mama Denise asunga nga na intervention rapide na problème oyo. Merci maman.